La birosine des efforts y est pas dans les fois jouer à son son. Il y a un moment où tourner tout ça, tu tourner film à Mathieu, c'est Mathieu 7 c'est Mathieu ni wana. Ngabi bela ina tuna nano ngai ana Bellevue TV na Candy Star ngai fona jouer à son son. Abi otu bossa na rôle musu yo ka son son. Est-ce que ba là ba ibisinga ba Jérémy Chaban ba na rosi so yeba te rôle son son ndem te sala kao. Parce que mon tournoi sur linga atela li solo ayo ka songi na ndé salama abi oka monde ngo boya kola songi ngabite bati beba okalifier ngam suna pe songi so labite tika bon bo makalunga maloba mabene yanda okatela batu est-ce que na vie normale za bon mote sale ngo ndi kubimisa yo siko songi Bellevue bimisa nga nango siko kena SB kuna liwa pardon bosenganga baba cook bosenga pour 2020 to mabe Mapé ma case. Maman si la bisalu abenga kingai, abenga ibutu na kobenga yo faut jouer pas na ngai. Mais avant jouer pas na ngai, il faut sala bo, il faut changer tenue, faut la tabu chapeau mususu faut la bo mais zanoka ibutu chapeau na yo oui mais veste na yo zala bo ngabi. D'accord mais na qui mais faut na réfléchir. Na pe na bureau. Yo ke kotu na batu na kasa vu busi ko ba finga Bellevue. Pour nous zulu ki lesko batu problème. On go tchas comment si la Bellevue problème parce que le na ko tuna ba bureau na bureau ezaka na kasa vous ezé Bellevue à part groupe Simba. J'ai mon bureau na mo kwa sawa azoki na fanti ba tuna si bongo tala mama si la bila ngana sala boy na sala boy ça quand même artiste au changer ba identité na yo pour muta proposer na film wana caché à combien à PCO Babi mam si la pe afuta kitoko dina na pa futa kitoko Yaya soko jouer na SB, au jouer pas à Bellevue, au jouer pas Didana, au 5 ba Barcelone, au 5 ba chaîne wana na moi so c'est tout fait na 200 300 mukie. Si ba bino changer tennis, dès que pousser au ba dosa ba campagne. Moi place ma mozalaki. Caché à combien PC pour changer ba tennis na yo ibu tout parce que ba doit linga mingi encore. Mam Cécile a bengio a lobi no bongo osilika pourquoi? Au caché ni ba repesa pour ya changer. Eza Bellevue la patrona, eza mam Cécile, eza Dinana. Karine Yamado, yepe selon yeba été ke esabo. Ayeba été parce que yeba kine na lobby na même sous ba maladie na ngabi makambo na ngai. Mais poza kana kati ya groupe ngoti. Ya liwa. Na kati ya groupe ngoti. Oye makambo leka kuna tina. Na izala kina kati ya groupe ngoti biso stoyoka kama makambo ya. Mais nyonso. Eza likambo ba bimisa ka songi. Yango wana ti. Etumba na groupe ngo yango wana siko groupe ngo donc mutu azwa makambo na ye siko makambo le releka biso siko tozaya kate o nga kota kate kasi yango nde bande kote boye balika bango tozo lela Diana to ndongola corps ya Diana to na tana te to kota groupe WhatsApp osomona me bande comme ça c'est na kati ya groupe azolela même kantina bango kana kati ya groupe WhatsApp yango na pe makambo bimi osomona parce que ceux qui ont ko lela o tiki non groupe o tiki non téléphone o yo ki passe à ndeko na yo o tiki téléphone pas biso na tozeki on a tenu ba téléphone so ba connexion zai pour lela ngana zolela na yo ka so voice mutu mo boy yango moni ba conséquences bimi parce que bandeko o bazaki na morgue te ndesi ba Gabi ndesi ba mama top bandeko pele ba président de Londres bango bazaki na morgue te bazaki musika biso tozaona biso ne tondo zo ba photo ba vidéo ne to tiela bango so bazoloba makambo ezoleka wana biso le to ko silisa sikoyo ndesi ko to yesko to yoka o bango ba lobi po to pesa compte randi mais siko makambo e bandaki déjà partir ya morgue déjà le bino bosu ba écouter boso yoka o lobi ne le ko monika msu ya Gabi sali voice dia to yoka na soko lo bani yo pe le ko zamti moto to nya keloko yo oso mona yango pesa moto mais soki ya Gabi la ka loba ki soko ba ke non répondre na ngai bango te était Gabi ninga loba lobi mabe to si sananu les to rien na pokwa to répondre ya to hollandais na privé makambo obi matin Babi Karine pasala ibongo abombaki na ye makambo ya lobaki abaki bakunda na ndeko bongo ya yo loba après ko loba nde o ko lobe pa na bino mais mabe te ya vamos embora pangilomba konsali yanti tena epima kenwoso epangiambe ufufamo wale bisola vamos embora vamos
bino ba produit na biso o tosalelaka onga mokope na selaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton sozana ngo traité lèvres na yo ekoma rose tozana basavon tozana balotion. Coucou les gens, coucou ma communauté, je suis Barizi Baza devant vous. Je vous prie de voter massivement l'émission Vérité Plus Plus sur Nzonzinga Award. Je suis nominé dans la catégorie meilleure émission découverte. Alors je vous prie très massivement de voter massivement émission Vérité Plus Plus de votre humble serviteur Barizi Baza. Comment voter? Il y a un lien, on a cliquez et on met bino place où vous voter, mais à condition que vous avez un compte Gmail, soit na page Facebook Nzonzinga Award, ou on a un lien likolo, ou cliquez na lien on a et comme mayo, ou mon émission dans la Vérité Plus Plus. Je vous aime, Barizi Baza. Bisous. Votez très massivement de votre Barizi Baza, monsieur le journaliste. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. Bonne année, meilleure vie à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Grande est ma joie de vous savoir très nombreux devant vos postes de téléviseur. Je suis Barizi Baza devant vous, monsieur le journaliste, présentateur de l'émission Vérité Plus Plus. Continuez de me voter au Nzonzinga Award. Meilleure émission découverte. Vous votez très massivement. Et comme ça, là, très bien pour que tu remportes prix Wana Nalomba Nyonso. Merci à Dieu, Wazan Simabilili, à tout seigneur, à tout honneur. Yannick Chamba Godson, Motima Yamer, Clarisse Chamba depuis l'Angleterre, depuis London. Malika Arafat, beaucoup de courage à toi, sincères condoléances. Monica Makambofi des disques, bébé Seigneur, Okenawapi. Madame Mbi, quelque chose comme ça, la Bossani Papa. Désolé vraiment. Et merci aussi infiniment à Gilles Monampotu Vieguette Kamazi depuis Montréal. Lui, c'est mon papa, c'est mon mentor, c'est vraiment un père pour moi. Et Shekina Vumbi, c'est alors mon cœur qui te repétaille. Raissa Martins, gros bisous à toi. Je suis avec l'actrice Rosine Mouchoupi, Tomek un peu comme ça, année 2021, c'est là qui menace Kalango. Rosine Azaki un peu victime. Il y a Likambo à passer, il y a là qui bino bon mon avec mission. Mais gloire à Dieu, Rosine Azaki pendant choc ma cité, Azana Bissou en vie et 2022, tout le monde peut Rosine Mouchoupi à sa chaîne YouTube naïe. Tu voyez les pourquoi, bébé Nina Samoussa production, Likambo Ezanini, Tomek un peu comme ça, allons et à large. Rosine Mouchoupi, bonjour et bienvenue. Bonjour Barizi Baza. Bonne santé. Oui, santé, ça va bien. Bonne année. Merci pareillement. Voilà, 2022, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça quand on est dans le 2022. Toko tiango tutoana on est bandeli, toi on a première étape. Taka ngoma mangenge o mlingi zalati. Pour on matango koma e bandeli o matango lengle ko koma na katikati ezala moi paiement. To bandi 2022, toi en janvier. Voilà, un mot gentil dans votre mission sur la ligne radio, bon talayo. Oui, vraiment balanzi à Rosine Mouchoupi, batnos balinganga partout dans le monde. Rosine abino na sala de chaîne YouTube. Rosine Mouchoupi officiel, vous qui s'abonner et ça va vraiment bien. Par exemple, le va voter na Nzonzinga Award. Ngapi ba check ngana maman Nicole Bakata mère bio. Ba check biso c'est pour voter ngeza bien. Mais na yebi ke makamoni za lana onka ba cotérer. Oui, yo bon yebité. Cotérer de Rosie. Ba check ngai. Mais suite été ya makama ba vote na ko sutukaka ba yebisanga ko yebi ke ba check na Nzonzinga Award wana il fallait payer au la promotion non ça promotion ba tindeli ngona moni ngana ma Nicole Bakata dio na biso ba sepele na yo ba tie biso ba to pe na yebité se ba kati de vote en et c'est là les 30 et c'est là les 30 ba to bolinga Rosie bo ke ko voter ngana ma Nicole parce que ma Nicole pe ba bia koma ki fâché asilika rapport tout wana kata naki na matanga o pe kutela kiye to yebité soki ba tu na ba ko voter parce que ba fâché azé qui fâché te ba tu so mete tout ronjoni ngwa e yo kanate ezo yoka nango ezo yoka na te wani batu be basika ezai ko tuna pesa batu na tela biso to leka mungwa de to sauter makamususu sauter na Nzonzinga Award non si la même si la
tour wana zwaka 7 trophée mais tour batie ka lokwa de ba voter ka de c'est que au tali bien même si la chaîne est frappé ba film est frappé maramio c'est ils ont frappé faut déplacer mon cœur biso en pépé hein ils ont frappé mais batie ka na de ce qui est des catégories et batie na ba comment ba catégorie belé mais batie par rapport ndenge za quitté et à part ba caméraman na ils ont mon mais il fallait pas batie IP belé pas travailler bien mais est-ce qu'on a minute sur ba batali ba bien de ma be combien c'est quoi biso pe nan essayer ba voter biso te tozo ba trophée en côté tozo ba brevet te ya monde bina na nga pisho na yango te parce que toza na monde na biso to yo kandenge lobama na 3e édition oyo eza bina ndenge eza akati ima ko déjà mabe bande de pas même Cécile bo de moto ya se bo diminuer de bo biso yango wana to continuer nango na pesi ba mbote na ngai na ba ndeko nyonso balinga Rosie bateau pena ba porter aussi de cœur na bosanité champagne bienga depuis Paris na bosanité ba sponsor na nga Omba Okito na Sharon Okito na pesi no vraiment ba mbote Rosine Muchobi to la montre sali chaîne il est où tu as obi kenga na koka maramba chaîne ote yo ebinga na linga na travailler pas moto apesi nga mwa mbongo na nga na fin du mois na travailler nazo travailler toujours pas papa leki na nga sambusa production to kabonité wana zalika papa na nga to ko kabonate na kena tournage beba isinga Rosie yo ndi uza bongo tombola chaîne sambusa production mais ce que ça les chaîne ya yo moko penza et ça là opé moni bata poto balinga pe moi yo mo po ça la pe atape papa les kazame yo moi nza beso apa mbolo na YouTube ozo pe moi 10 francs na ngabi na ko kana tena banda wapi na mbonga cameraman te makambe bebe kana olo bara bomba na nga pesa na téléphone somba giga na pesa pe bango soki 2000 sur 3000 francs ba cameraman na biso bazi 3000 francs ba fongoli nga chaîne na téléphone na nga ba fongoli nga ngapi na zu courage ba mabidi to zena ba mwana ba Karine pour tout bandi ko ça sala ka ndi to lobby na ona ke tournage à Barcelone puis ba lobby ba Lexi ngapi nga mon tema puis na yebi nde ba montaka pona batela ngapi da application wana oza soba Muchobi ba Lexi ngapi de ba Lexi nga na ko monter makamnyo se ndike ezala ka ko tia cache ya kombo na o pona na caméra te na be machine te Depuis na sali pe babone pe na panzi yango pe kande na misana ko partager na bato na Rosie sali chaîne na ndé pe le chaîne pe et comme c'est na 1000 sur 15 sur 1000 sur 17 abonnés. Merci, félicitations, Nathan Moukier, ça va. Merci vraiment. Chaîne est formée que le 17 décembre. Vraiment. Et mon andam. Oh, félicitations. OK, penda bien. Parce que tu belé ba un kilo oui, tu belé ba ça ba j'aime pas que ça 1000 abonnés n'espace quand il y a un mois boisa moi pas si. Makasi nga tu ba to poto mpe ba lu balanga iti. Eh te ba yana bino kuto chaîne comme il y a kana 36 abonnés déjà là 3 mois. Vraiment babi basundola batala na bango ngote vraiment tozela ka R Coca ndenge ba pesa on faut ça ba fana batala ko mingi et puis il faut que ça un peu ba vidéo ebelo yebi et puis ba vidéo ya ba minutage ya mulai donc faut ça ba 30 minutes matin pour ba R tala mamba moko pour déjà 1000 abonnés déjà ba tu très bien kuna YouTube parce qu'il faut au ça 4000 R donc ce 4000 R pour qu'on faut ça ba émission milai il y a ba 35 minutes 40 minutes ata ba 1 heure de temps pour mutatali émission bandeli tsuka minute ya ngwana nde ba air pour kokakuna so ekotali ba monétiser botala razaka ti bofongoli mbala moko te botala bo s'abonner so bozo s'abonner ça bo partager pe obike na meka ki lobi ko ça direct et PC pour ko c'est déjà mis l'abonné OK déjà la bon mama ngana bino no yo kanga mams il faut na leka SB na Belvi TV Ole kabango. Il faut les kabango ko. Oui. Il faut baboni na nyonso na faut babakisa mepana. Benga bango ba cook na famille. Ba cook nyonso bolinga Rosie na bino. Wana ezaka ba blague malgré on jouer kuna te. Malgré on a joué te. Wana ezaka ba blague. Ba benga oti. Ba benga te. Ba benga. Mam sa ki matango beaucoup tana te. To kutana na ye abisinga na nga Rosie na comprendre tende na bosanyo na casting. Ngabi demo na zo sala ke yonga obosana nga esimba te. Pour demo de neti ko picoler pas belle vie. Demo o tira pina séparation. Oui. Il y a musala osoza lo sambo te moyen te na bonga manana musala osoza lo sambo te moyen te o comprendre te ba komi pena histoire ba okanisole ba tourner en pene ba di ko tourner pene comme na suka babi o gafeka mkie babi eloko se mucho pazaki anga olongola o ba ke diable c'est comme ba bande ba table zate ozo mona ya musala il faut ko bondela makasi ngani nazabu babundisa nga makasi bakombe bele yo kati sina signer kinga bien sa chaîne yanga moko parce que kanda pe karate et pas mutu mususu ayebiso auto na filmer obenge boy déjà bandi tournage à longolo dans les vite bo soinité et l'autre côté
po mona keza mutu mususu ayebi ke rôle batie Muchopi abengi a dominer yo et ba réseau bo saninga be pone comme lobi yaka ka tournage rôle Muchopi ba pesi yo na bagina tika temps na bato o nyos ba osala moni ya nzambe yaka malembe ya satani yaka mbang pour si po tali pe tala ba conséquences na ba mo ndi ba succès comme aussi là yo mo kita po nini vitesse mbangu akoya tournage bo azana ba check na rôle mo ya bongo bongo tie loko na l'homme l'air va changer rôle et comme makambe bele to somona na bino kisi ya musa na biso tende singa asambela nzambe mais na musa ba baza kisi baza bazali oh kisi zali ko yokati kisi ezate esa mutu musa sala kisi na po a protéger ye moko ami pesa pena ndinga za bongo ndinga asimbi kisi na ye kisi nanga o bando tsanga kana ba film ba kola makasi kisi nanga o se muta talinga kaka il faut kabila ngai eza mutu musu azamba façon ndinga sala osomona eza musu pa simba kisi ka po butela libali abutula pe ba chaîne abatu so kaka tourner na polité ya mutema ni tout akoma yo po komaka ata komata azui pe ka komiko yokola okoma osomona mutu musu pa simba kisi po filmer na yeso ki beti na YouTube et frapper mutu mtaza na façon na mutu musu pa simba kisi nga pa prophète onésime ngimbi nga na ba prophète na mpe okanga ba bandoki et bon chose ami ça mabe kwa ngondo kité pourquoi nga ndi na zabu na semble pas prophète soki na ya tienga maboko na mutu amona ngelo te soki amona nga na ndoki bwa binga na ngakala po yeko to binga na sakani te de yebiti mabe auto binga na pe dende kwa théâtre pour na omoni mo siré wana nde mkolonga na yake église te na yebi pété bon mona mo mo so kasi na te ba binga na pe atala rango yebiki o eza rôle tala ayebisanga kuta lobana nga binanga yo uzana avenir makasi omoni nzamba sala kana lolenge na biso banda théâtre kala to banzi ngo lelo te mais Belleville là to banda ki dendo senti de que le moment de cause c'est tout balikamo alubalikamo bien to za so tourner pas major so quelqu'un te ngana osia Muchopi ndo expliquer bisango bien osomona plein no expliquer bango ba vandi ba hotel esa ba oseka yele ba yo kamo elengi sikole katali ke Rosie il faut que rapena na go kota na sebe na likamo ngana chaka na pause na virgule na point ozo expliquer c'est Rosie Muchopi ngaso na zo expliquer likamo mutu fa sepela kaka biso no beteli solo mo befuna pesa ka mutelengi fuka yo kelengi yango wana siko yango Belleville tela bi Rosie ndeze fuka yé pa na ngai fa jouer ka songi yango kana te ko tunele to sa to tourner film ya Mathieu so Mathieu 7 Mathieu ni wana ngabi bela e na tuna nanu ngai ana Belleville TV na Candy Star ngai funa jouer ka songi abi otu bosa na rôle musu yo ka songi ndesi ko ba laba ba yibisinga ba Jérémy Chaban ba na Rosie so yeba te rôle songi ndemte sala kao parce que mutu nyoso olinga atala li solo ayoka songi na ndenge isalama abiyoka mondengo boya rôle songi ngabi te bati beba o qualifier ngam suna pesa songi solo abite tika bon bo makalunga maloba mabene yanda okatela bato est-ce que na vie normale za bongo te sala yango ndiko bimisayo siko songi Belleville bimisanga nango siko kena SB kuna liwa pardon bosenganga baba cook bosenga pour 2020 to mabe mabe makasi mais Rosie répète à système mais nous ala kana pinch ngana na groupe salongo maison mère OK obosani na bosani na bosani na répéter na ba pro yango lele papa shaba makasi ko wana papa na biso ando tumbola makasi yaza esoki na ika répétition yo bota esute ngabi pa shaba yo nino bota ngabi papa shaba na boy yo tina na bota pwani vraiment papa na ndenga kufa liwe zaka méchant ya salité kaka ya salité ya kazoba liwa non mais mayo kotala kuna bampaka ba rebelle mais Rosie mo pe na kata bampaka mutamemanga mami ndondo OK zaka mami ndondo ndenge siko mami ndondo bazali na chéri na ye bazana ba pama masasi ba profoko akenda poto OK na pese mbote soko tala a comprendre na boy nanga tokota ba détail ndesi que zaka rola Sarah mwana mama linga na pesi Sarah mbote depuis Londres o Sarah kenda Londres akenda na abala kai mais mbali sko de abengisi ana Londres ndesi Sarah sko saka accident ko ya na moto la ko na moto sko esenga te ke ko tourner de ba jouer a jouer kati Sarah banda mukie pa manjo banda jouer ba DiCaprio bon ba banda jouer ka ba yana leki OK ndemba moko ko sa sko ke mama Mindondo mutu talubango mo chéri mama Mindondo abi Muchopi pas zonga moi muketi parce qu'on a essayé de répéter pas mal maman Mindondo ba balé na ba filmer
abiso tie muchopi pe azonga mwa papa masasi babi oui to benga muchopi nde babenganga te lo muchopi tournage mo eza voyage faut to ki santo to ko sa 5 jours même asola mbongo ezanga bi masola nzimbu olinga nzimbu azola mama papa nanga soki yango te vivre te mbongo so eza te tinda mutu na nzela mabe koma zuwa ya batu comme so koma ndumba bana kwa envier baninga okosimba pe kisi mais soko za na 10 francs oyebi ke na yanga yango yo na $10 nanga kote baninga bafani bana ba 100 yo bani babela moko na bango omeli na yo na lia mo taba na ngai ate ya mo $5 olie na yo na ba brochette na biso mikolo ekoma nango na biso il y a des jours comme ça des jours comme ça nde tokendaka là tokei mama Nicole Dibambu azaka DG na biso RTNC parce que na joueur rôle ngo bayibanga na hôpital leda zaki mwana mo solo pe de akufa na ye yembataka mama na ngai président Lombe azaka papa na ngai OK si là azaka chéri ya papa Elombe na loko bakendaka Côte d'Ivoire na film yango siko mama Mindondo ayibaka ngai bakena nga kisantu siko parti ya kisantu na koli mama Mindondo siko esengi ka kufa fa lobelanga vérité OK desko eko isanga vérité ke moni oyo gogo oyo anoko na hote ye pazaka ka muninga to mesana ni na kisantu mais ba parents na ba na Kishasa zwa valise o ezana mbongo na mikanda na oyo hôpital makamnyas ndi ba oyebiso esika famille eza siko tellement na lelaka na kisantu siko na ziongo ya solo tala siko ba réalisateur à RTNC babi aza mkolo boye arojouer arozonga mwana 20 babi arozonga na zara siko na lox milai na défriser lox liboso na benjango nwani etanga lokwa mwana mukina lati ba visa mikie na nga muchopi mais na zongi siko mwana siko niveau na jouer ki na kisantu mama nanga kufi na yebi famille te niveau na lela ba réalisateur na biso taka ba réalisateur RTNC ba suka ba mo bande ko bangila nga sikola na jouer na leli na kota siko na mozino na lela pena ya soloko na miti siko kwa lesi mama mo abotanga te sikoyo akufi na yebi Kishasa te na lela na jouer na yebi na Kishasa so l'air na yaki nande na oluka ba parents na nga siko DG siko ande hôtel wala mbani azalaki ba mo pe nande ko ba hôtel ba olela babi moi moi ça peut se passer be point nini ko ba ki passe ya solo ba mo le connaissez moi na bo mo ba yiba desko la film ici là qui desko ba asenga kalbi est-ce que vous copiez un numéro ya la fille en côté wa jouer qui pour na jouer na komba Rosite na jouer na komba Sarah pour bande ko benga de Sarah vous pesa un numéro Sarah le ba pesa ce numéro na ngai nde ba benga ngai ba protocole na ba bi mama za posa na nde na kinga na banga ngai problème nini yango nga problème na DG ya RTNC problème nini palpite na binga mama Minto de te déjà binga problème nini yango nga pena est-ce que to kenena ba directeur kuna na soane na ngate to beti peli sola mabeti siko nomko banga ko to kenena ba réalisateur ba to comment que m'estera moi 5 jours bo sel na bangwana de famille déjà na kana itena maloba nga mona zitanga akapita ndeko komela ba tshepso masanga benga na kweti na sifinga ki DG ba registre ngate boy mais ya nati komito na mama nani ya Solange mami ndonda binanga kende non ya Solange jusqu'à benga pa masasi ya sele déjà benga mutu problème ya sele problème ya benga ake na banga ni na après na yo mona malinga benga alo mutu poza pi déjà za awa biso doto zumbo ba kabelo mbongo jouer kitoko le na yo kibongo yo wana na kepe na mati na premier niveau na komi pe wana ngabi le ba moninga star na biso non joua wapi pa ba misuba tala na ba ba na ba biso te ngabi na joua ka ba théâtre joua wapi ngabi te mikolo na za ba nzonzingi après mon ba bisi déjà le na côté là moninga diko seka bi non carnet rôle no kitoko ndadi ko tuna ngosala wapi na senga bi na bandare pa mama linga mais na longwa na minute na zaka na ba nzonzingi abi oza tala makasi est-ce que koya na RTNC to koma na groupe salon DG yemoko ngabi mama ebonga na oboya abina na edeyo pona moni cadeau na ko pesa hote ata lelo na zate yo tikala ta mwana ya salongo ya kati ya RTNC kiko zwa ba dossier na on depuis na zonga pe na ndo maji ko luka pe malemba le ba dossier ba mi ko tungisa ngai oyo ko ti ba dossier te wanga ke na tournage ngasko ndo tanga bi na groupe salongo ngo na RTNC na ko mosa kuna nzoka nde yango nde kuti nde ya makambo na nde pe na pala nzo yebisanga Karim pala yango ko soko ti ba dossier te ye ko sangana biso to na avantage ya bien belé na nde pe na ko ti ba dossier na ki pa DG pona na nde pe DG lelo pa engagera biso ye kuta aloba na ngalo kabi un jour na ozalaka te lelo pa zalaka te
na regretta kai vraiment makasi makasi lera lungu do ki pasi biso to tikala ya kenda ndi yango leona na groupe salongo ya pena eza groupe moko na ba jeune fille ba génération no nani ngai kaka na ko kuta pe Lena fille mo Marlène Lena na ngai tosaka bongo o jeune garçon mo azate bazwaka sone si esinga ba fille mususu président Lombe to pa masasi o mo bayina bana bango ya groupe to sangani yango moni pelere yango moni le makambo o ezaka sone so makambo bengisi ba nini boyo yango muchepe mo amukie na makambo mikolo ko sali po ni na groupe salongo bango sko bana bolingo makasi ba papa na ba mama kuna o ministre mo ka bengisi ba muchopi la tête ni de ville to kei ya yo pe yango moni sko bien groupe yango yango na oka na pa sté atane na vaina na groupe salongo na ngabe ato bengi nga na tournage na hotel na vaina nga na kina nga tournage na groupe salongo voilà yango wana esali bien mais Rosie respect ya baleki na bakulutu na musala oyo respect na bayaya na respect na bayaya makasi ngaso na zeke mpoli bongo boyo kati ngaza akabia na seka na nga na lingande skote muto amankenga diva bato na linga pete muta kosila nga likambo so kosenga likambo na yina mutumba mo obarisa kosenga o mo atana sekiso na yinayo na zaka bien na bato na uka pe conseil sur balobi na ngai yoka kana ngai ya arrivé là atana tournage to ilo mo mes attentes mo yo na ya moko ya musala ngo na tournage vraiment to ata ko so na pe boy par exemple ko so na ndete échange de paroles échange de paroles pété échange de paroles loba ki to na ambiance na biso matumboli mais aujourd'hui on a ndinga mabi to tiki mais OK ko so na tournage katani pona yo to likamo bete lobande ya bato ndeso ba oswana biso to yaka ko boma moto ke ngai moko penza boy te nest ba moto na ndejo boma ba baswana te ba moto musu ba compréhension musu ezala kati ozo mona musu banda to vandi to zilo to tourner mais to lali pongi to zila yo moto musu akokite lero yo bandi ko lobano yo comme star to zela ka yo pa osepelate o moto ko sisa ba tableau musu ko nasani o tournage na yo te so mo te bolungu na bino ngai o ba lobano silika biso sko to ya bubu makati biso to vient to zela bino te to bomaka moto aba na papa mama mama pour na ka retere kabola biso obi que na ero raisonner le cambo yo na semo to tourner ezaka tournage ya nani no yeba lisute na joa kama na mama Kalunga siko mama Kalunga komi avanga na komite onje ya major zolo mama Kalunga bete loko mwa bia to si ane poto ba to za muchopi ndi nani to si muchopi ndi nani biso ba Kalunga to vandi muchopi to zela muchopi siko ngape na okota lene bonjour oye Kalunga pabi desi muchopi uza nani siko umona mengai siko dana yoka dia Kalunga tsozo la bongo na sati dia ki merde na Hollande tele na isinga Kalunga muchopa nani kasibu banda ngai siko ngana zate yoka ko sakana te muchopi ko somba ta moto to seki na biso na so ki on a problème te mais so c'est mutu muso anga aussi incompréhension parce que là le binanga abetinga la niso to bo na comprendre que maman a otumbola na nga ata pe na mi commenter ata le bibongo ata mutanga tsa kisongi a lo bon po bandela ko le na ya kipisi ozo mon bilo muso sa bilo mutu ko landa te desi ya da dealer c'est quand obechi ba mabako ebele ata bo siliki cha caméra yo mo to siliki ko mo kaka tournage ya Jérémy net obete pe Jérémy libaku tournage tete ko sala o etiko sila wana titre na makasi bona Candy Star banda bandi ko benga bana Jérémy nazo ya Jérémy na Rosie na evite sino choice na film ngabi chef utanga sino film na ote nga problème te ngabi ba mutu ejite to tourner na bandele ngabi na ba problème ezeki nga papa limbi sa na komi retard le na jeune apesi okaye après mutabo na longola muchopi na casting ngabi yo beko ndo benga ngate après moment film mususi mtu jouer pour ni na pesi les meilleurs ata na beti libakuma ebiki aopesa nga les meilleurs mais lelo ba bi internet peli moto ya Gabina Karine Amado iboyo sa sambla yo muto panza yo ta pesi moto dans la pesi moto binote yo na prince a sali émission yo kokito te il faut penda eleka bino ni bopelisi moto nga pesi moto te ce que les cas qui te poser que ba question na tema comme ngoza te yo jija ki on ndeni en fait na teleka munoko omoni nga Rosie na lobaka na loba mingi devant na linga ba fa na ba comprendre que na Rosie o loba mais na tala ce que lo na ko loba et lo musu ko betu bepe avant loba non emso ko sika mais au raisonner sur na lobi ngo esa ndeni
Et toi, on a vu ça bien, toi bien, malgré 2022, notre coutanité. Mais on que toza bien, il y a un boulet que makamasika. Au moins que mon souka insiste, moi, on le baisse sous, exactement, les kango, au somona. Mais Karine Yamado, il est selon, il a été que ça, bon. Aïe été parce que beka qui n'est na lobby na même sous maladie na ngabi makamna mais pour ça na kati groupe ango ya liwa na na kati groupe ango oui makambo le kaka kuna na izala ki na kati ya groupe ango biso sto yoka kama makambo ya mais nyonso ezala likambo ba bimisa ka songi yango wana ti etumba na groupe ango yango wana siko groupe ango donc mutu azwa makambo na ye siko makambo le releka biso siko tozalaka te onga akotaka te kasi yango nde bandeko te boye balika bango na ngayo expliquer bien on a koloko ça songi ezalaka nde kasi na groupe ango ti nde makambo ekosala wana nkaka tupelele tolela Diana tema biso zali yobika ngayo na mais batiki bino pe baze belé depuis bando tanga ba combo ezo keneka vraiment ba comédien c'est pena to ka somo ndi baninga biso ba okufa to boito za makambo te boito ngato bando oseka depuis to bani to tangi papa Shaba maman Solange to tangi ya Dadi to ye na Diana maman Tala to zo kufa belé ngao to ngai soki kutu to mona ki bandiro so ni ba okufa pona ngana osipla kutu ko tout quand on a pasteur de la foi chaque semaine à samedi ils sont comédiens parce que dimanche nous sommes à l'église et pas en bango to kutalika chaque semaine to sambelaka mais là to sambela to lela so tali muninga biso ninga olela passe ne poteli passe muninga to linga to zana bolingo et loko so zanga biso ba comédien ngo wana au moins les aïna kamoya mukie oy ko pelisa moto boy parce que mutu na mutu azana ndenge na zwela likambo voilà osomona biso le tozali na tozali na morgue tozolela Diana to longola corps ya Diana to na tana te to kota groupe à WhatsApp osomona mais bande comme ça zaki na kati ya groupe azolela même kanti na bango na kati ya groupe à WhatsApp yango na pe makambi bimi osomona parce que celui to ndeko kolela otiki non groupe otiki non téléphone oyoki passe ya ndeko na yo otiki te faut pas biso na tozali ki on a tena ba téléphone biso ba connexion zali pour leli ngana zolela na yo kaka isusu voice mutu mo boy yango moni ba conséquences bimi parce que bandeko o bazali ki na morgue te ndesi ba Gabi ndesi ba mama top bandeko pele ba prestat de Londres bango bazali ki na morgue te bazali ki musika biso tozaona biso ne tondo zo ba photo ba vidéo ne to tielela bango so bazoloba makambo ezoleka wana biso le to ko silisa sikoyo ndesiko to yesko to yoka o bango ba lobi po to pesa compte randi mais siko makambo e banda ki déjà partir ya morgue déjà le bino bosi ba écouter boso yoka o lobi ne le ko monika msu ya Gabi sali force dia to yoka na soko lobani yo pe le ko zamti moto to ni ateloko yo oso mona yango pesa moto mais soki ya Gabi la loba ki soko ba ke non répondre na ngai bango te était Gabi ninga loba lobi mabe to si sananu le to ya na pokwa to répondre ya to lande na privé makambo obimate osomona makambo obimate na babi Karine pasala ibongo abombaki na ye makambo ya lobaki abai bakunda na ndeko bongo ya loba après ko loba nde oya ko loba pa na bino mais mabe te ya barezi to bosana rango te to sa ba chrétien to yebi nzambe barezo ngai mrojo nde ezabo na yango loba te ke rosa te ka ba voice na sili kaka nango makasi mais l'air bango mo ba eza rosité mais nga nazwaka décision na ngai na kolobisa ka bino te na kosilikela bino mais le ba ote ya ngai maman Nicole ba bina rosi biso pe to yeba ke eza yote au moins le ba oloba bon biso to zo bundelo to bi ke eza yote te bi bato basala kango pe biso mo te ko découvrir bato basala kango eza yote limbisa bande kono na kankanda tema na chrétien na saint na limbisa sikoyo to loba sikoyo lokwa na zai na kanda wana moto aloba na na otanga kombo nini kana na 2022 na otanga kombo na ata yo mona bato potule ba hôtel biso ba diaspora ba faina biso ba loba ba benga nga mabe ba loba ba l'air mafuta ta ba l'air eza na moto l'air ya Gabi aloba ki no mabe c'est le moment soko mona ko c'est l'émission ba moko wana mais matanga eza kino ya Diana te kasi te pour la respect ya kasi atete ba kundi Diana 2 jours soko c'est une émission ngo soko na 2021 ngo na 2022 te parce que Diana confirme makambo ende ko bima ende ko bima siko ya mado azeli to koma na 2022 pour ko binisa ngo isusu au moins ki makambo ya elle connaît to renouveler ba contrat 2022 banda chaque année za na makambo mais pas ba comédien fallait to tika kaka ndenge to lelika papa na biso défaut ndenge ba mbongo bungi na l'état kuna ba tusu ba liango ba bisi ba mbongo il fallait to continuer makambo ya défaut na ba mbongo o ebimi ba mama tela mwana ba bimi na kati ba mama mbila so esu ko bouleverser makambo mbongo o non yo nini to komna makambo oyo yo
ya ba gabi to boyi te que chaque année bilo YouTube esenga rapé etambola bon mais faut totala que loko nini il fallait amadoise la cas sage que nazi malade mais on taboki nga malade na yebi nanga mais na otanga kombote ba to so bandu koluka c'est ça nani na ko salobo mais les botumbo lisiko ko police masoko permettez-nous l'état bilo ko na pas ko koloba ngote za propreté ozomona eblo musu to mona pe bato musu babo kelinga malade bato poto balo bato botanga ba kombo puka boli ko bomba ba kombo tuko ke na stratégie wana mutu asalanga boy bande ko bayebi aloba na mabibu tika commentaire loba na kota réaction nene na ebité réaction nene c'est normal parce que comme ça ya mado aza lesbienne alambela ba pasha wana eza kanda na ebisa rabino omoni mafinga barizinga to woba ndo funga to bebani be na ofinga lo mo be o ezepa na tipo isalo pass yo po finga lo mo be muntu so finga luka gani ba kosela makambo et to kosana makambo za bongo le to finga na eza mwasna mubali alongba fo chéri mo pampa ma yo ba songa dimaba ayo telmat e petit salte fan yo motel na popa mafinga salte salte ngo ya wapi yo ba te mubali wa pampa ma yo suki lo tuta bombe bola tata kale sote yo motel na la trame picho betinga deza yo ngala tata kale sote ozomone atomboki na de bongo ngamba lo ba petit sia te yo ko zimu chopi ko sakana tina msongiso yo mto panza banani nga panza mo muloko tabi panza banani yaki ka o paniquer ça ko ba finir mal éduqué na balabala ke zoba mo ya pampa on fait mal éduqué zala bo yo éduqué ati bande na msepe ya poto ba yebi ba mpe ba finga na ba ona ba mpe kuna mutu ofinga ka mutu ka longba kuna yo donc c'est que nena conseil ya mado makambo te wana sikonga na lobi kaka nga lobi te ka kosile makambo nga na o amona ki dadi oli 2 kg mi panzi ba kaliga yo pour bi 2 kg c'est le 2 kg 2 kg ah 2 kg na kana yebi na ngati o na shisha amela shisha na whisky na mbongo na imoko na monere dadi yango nani ça veut dire pas à comédien et nani garçon va passer à ba film boy nani baba ko Ernest oui bien na yebi ko nena ba ke no kote kuna o anda ko sala Mwana yebi te na ko confirmer te mais ne ka nena bi mi ba bloka bon po Karina bi ko peut être vous citer na yebi so na yebi pe wapi et puis là Karina bi lo ça qui passe pour abinde bole ka bobo dans la belle famille bozana bibali et tout voice o ya gabi atinda ki ona nde tambola ki ba ese bazwa ki ngo et tout voice ni o ezali ke o abi marana ya ne ça zali kamu na ebo et tout de cela que libala na mo bala préparer ya ko bala e mo bala silika et cela que arrêter libala ya ngo o bazonga na mo bala ngo bien bazongana kay ba ko bongisa ko après mais libala déjà ba ko boma libala ba ki ba bongisa après makama libala ko mi après sikomo makambo ngo de mo telema kaka omoni bilo mususu o ba français ba lobaka ba nzambe ba lobaka ba bengo nini discrétion discrétion il faut la kati na biso omoni de mo mususu ko ayaka kaka pona ko bebisa mutu lokwa ngako zindi na mobali boy na bana nanga il faut na éviter ba bilo mususu na sa bilo mususu limite bilo mususu ko leka te po ekoma mato ya mbali nanga ekoma na famille mbali nanga esa mabe ozomo mo lenga le bazokisa ngai bato koma ka bambanda rosi boy famille nanga ya mbali bakoma ko benga ngai yo zo ngobala mutu te na poto na bino to na ba tournage na bino soki te o bosko mutu mususu akoma siko ba ozasu na confiance na yo te ozomo na siko biloko wana esa bien te soki ba madone ba célibataire bon oza mobali na afutela kombo pe milliers na biso musala na biso biki makambo ebimaka mbele musu foko evitaka bato siko ebele basalaka balingaka bamona bango na groupe baoloba groupe ezaka koloba te esaka koyoka ndisinga groupe wana natikala koloba te mokona lobaka o na sili kaka ozomona ezala pe na groupe ya Gabi bonjour la famille mo po pesi mbote to yoki wana na poso loba te bayeba na bopeteke na zali mais bato musu balingaka akota kaka aloba kaka bato bamona kaka zo loba kaka mutu musu kataka ni ça peut information moi normal o cliquer be ati ba musique na ye azoganga zo mela na sentiment na ye ozomona eloko nde eko créer problème yango wana mais nene ko benga muninga moi si lesbienne wana ndenga na yebi te papa na ngai wana ngai yebi te mwana Karine par coli déjà ko loba ke bazolala na ye na papa mobali moko azolala mama na mwana ba bloka bongo wana etali nene yo mutu ko tuna ye o tuna ye moko pe se conseil ni na pesa nani nene lobi to zeki na ina pesa ki die conseil ayipse ngai peki bato apoto ba yebise atika
ngapi na isenga binene botika e mema biso esika moko te lelo bato basepeli na bino na Gabi bapesi nani Karine faute c'est normal biso nous comprendre que Karine a salé mabe mais le mabe Karine mona kezani kasi ndeka sali ba émission na ndepa makaki ya Gabi ndenga lobaki na Gabi ke ene ngamole na telinga bo kobera mutende za makma te le abi ene abandi ko lobati ba banga yo domina nga batu ngamona telinga bi Karine ko to a débordé ngamona lobaki ngabi Karine a débordé ya Gabi réaction eza nini ngamona mi loba ebongo ngabi Karine kuta sali ya Gabi boba biso hein c'est Karine azé lombe abiba comédien pe belé bande ko appuyer ba bien aleki ma besiko yo nkoto na muntu mona na toto bakageto za ba hypocrite donc moi banga ko lobela Gabi ya ba moni Karine alobi ali ba ko appuyer ba biyo poye nation obi Karine loba ngai non ça on ndeni ngamo tu na chaîne ngana nzoka na batini musuma ba loba bino boza mabe Karine mabe nini alobi bozo ko muntu supa yo Karine bozo côté la Karine ndenga za bonga maki ya Gabi ya ko ngani na ofana ma Nicole bina maki ma Nicole e bonga ko te suki non ka biso ka bina ye na kati le pomena leki na on na TV ba ofinga nani ba condamner nani ngai ozo mon mais tu pas peu na habiter Rosie est-ce au rond demander ba maloba ya Gabi pa betsa ba tumusuma babako na ndinga ekolo ba likambale ya na TV na Batista nga sola na Gabi so azotala ngai nga benga na bandiko na ngai ya Gabi aza témoin na kola action na ba message ya Gabi makambo nyango saliko président Baptiste ko tina makambo muto batakipa abilek na ngabanda kimia waneza na ka base pona chaîne mata ye moko te bisinga na to beta so lo mo be usepela na ngoya ma Nicole ngabandoki témoin nsambe Gabi lo nyo beta bizi aka bo mona abi to yin to nyingisa kana ta ka batu o balinganga abi kwana na ota bandoki o batemtia mabe o balinganga te ndenga sala ni bongo ya sala ne tikana sala na peut-être déranger les oui, maman les dérange qui est vraiment dérange qui est oso muto yo mo munno Gabi no le baby ele ya siliki makasa obenga no bo yamba siko mutu deja obenga obo yamba sika zaina kanda mo so yamba ki ngo pesu yango ya tele sina mina ki nango esa mali oso mo ya Gabi azandi kona biso bato ebele babanga kaye baba hypocrite awo bo mutu te akakete ya Gabi ya non kene mam sisila na matanga benga Gabi ya non yo makila mabe ya katoki akesone ya Gabi abina yoki abina ndena sabi na tiki mam sisila lobi na ngana tiki muto yo kaka bato siko baye barate il faut talaka expression moto morale à moto so tele Gabi mso kangelo yo ko pesa conseil na tana te au katela wa petele yo il faut profiter les réseaux seka do yibo ya Gabi ya to beta wakati mobe au ya mbang le roi sandiko celui qui n'a pas na yo ezeki poni ana morale bien c'est pour moni qui n'a pas ya conseil na bi parler à Gabi ya Gabi za ndako na oluku na poste to swana makamo makasa au banga banu ya kambang le ko ya oyebisi ya Gabi alobaka mais ce que le bina groupe il répondre na groupe aux yango landa était na privé to benga so moni que na voice au mankinga tika na benga na appel parce que quand voice nanga akoya na groupe ta makamu mucho pasalinga benga na appel to otiki e pona lelo ozeli na pokwa to lobi nango ya Gabi wa yana nga so mona ki na bema be na kata groupe limbi sanga tala bo so la pe merci ya to limbi sana to limbi ya kanga kandate asi biso nyo sabeta biso ba bord pe pas major major mucho pa ya kabola biso yo ko kabisa na les amis yo ya o kabola biso o tsa songi o ba major ni Gabi major aloba ni Gabi na loba ni so ba major ni ba longola na ko ba tsayo simbate le o bana ka le na ngai o sekiabi to tumbola major biso to kabona te o mona mutu muso ko tshongo pe na kanda o siliki o kina ngo boite c'est pas le même abou le bo vanda sexe bi aya le bina ma be e jeni nga devo ba papa bota mucho pa zonga solo le kina nga na lo bina na tumbola ki o so mona bilo mususu bloko olanda te na componente diable nini peso ki Karine alobi pona nini msusu ya Gabi ene akanisa ki lokola nde singai na koteli Fatou ozomona
parce que bango nyonso sikoyo bakokati okana esi ya Gabi abeti yango misu mpona Fatou mpo basololaka te ye mpe akanisi ka ya Gabi répondre mpona bongo mpo babi Fatou ayebisaki na groupe tala nsima azonga moto wana message na ngai nango nayoka yango te bavoice eleka ebele wana te nte kotala yango oyoka lero oyoki kaka bongo nandi bayeki koboma mpe groupe yango tosupprime mpe groupe yango bavoice mosusu ko tokomeki koyoka nde ezalaki nde boye na lufase message fai nayoka ezalaki nde boye ezalaki nde boye ozomona. Ok, merci beaucoup Rosie, tokomi na mission presque na suka mais kotala mpe ibutu bapropos na kotenir bakosepela nango te bakutana ye na silasila yebisaki oya kojoue na SB tokobenga yo mais okoluka ochange un peu mwa teni ojoue na ibutu mais olata boyeboye ye akomi kosalela yango nati bémission na ndenge neti ya mauvais campagne kesila akofutanga combien mponaki kolobela ngai na change elamba boyeboye fonaki kotuna bureau na ngai na Kasavubu. Bureau na Kasavubu banani super azoloba bongo anyatia conflit entre Belvi na sila te bureau na Kasavubu Fatou na mpe bureau na ye wana ibutu asali mabe ngai ayoki émission yango te ozolekaleka asalisala azoloba mam Cécile abengi yo alobi no bongo osilika pourquoi okache nini bakopesa ye mpo ya change foki otuna bureau na ye eza Belvi la patrona eza mam Cécile eza di nana nde tozo ngako na jouer pas Belvi na jouer caché kitoko moto akosa o te afuta anga bien 50 mata et pas Belvi babi mam Cécile pe afuta kitoko di nana pa afuta kitoko yaya soko jouer na SB au jouer pas à Belvi au jouer pas Didana au 5 ba Barcelone au 5 ba chaîne wana na moi so c'est tout fait na 200 300 mukie so ba bino changer tennis dès que pousser au ba dosa ba campagne pour le barke ba chaîne nga tennis même so mam Cécile nga bimisu na ndenge mo boye oye ba pete eza pe na bato mususu ba doka na biso ba komanga na ba commentaire nga mona ngo ma vieux que le changer pe lamba ba loba ngo Marie Jeanne lambe baby boy ndenge ni ozano na ba groupe B ba chaîne belé au journée lamba non mais même sukuna ba peso msu na façon mobe bo msu même Cécile ko ba ki pa na nga msu on journée ba mode popo mobe comme ba ndesi ba Nigérien obo yango ba tout ba osipi la ko se ko otala no jouer kitoko ba olinga so ba copier so o mo ka lataka lamba na ko msu na deteni eza ndinga mabete soki ba solile na Cécile pourquoi yena na TV ya koloba moi ce ko mabe yango ko to bolingo ezate yo ke ko tuna ba na Kasavubu siko po ba finga Belvi pour nous oublier qu'il bateau problème on goûte à ce comment Cécile na Belvi problème parce que là on a tout na bureau na bureau ezaka na Kasavubu ezaka Belvi à part groupe Simba bureau obiso to yebi to kenda ko nezaka bureau à Belvi ce qu'on goûte conflit ezaki to côté il tout déjà au moni ba mission salaka azaka vraiment trop chaud sur hôtel pour il buto ko hôtel nga pe boye c'est linga mission ozomona parce que yeza pe na mboka na ye mais est-ce que ça bien été ngama solo na solo lina moto na koloba ya kitoko des na baki mam Cécile na baki na na bosani mucho c'est normal wana na koloba mais OK Rosie ngai pa na nga kulatela nga boite folata na koloba na TV soki na koloba et ça qui n'est ils ont rappelé parole ba ko ba pe Rosie oye aujourd'hui des gens songi bien mais ba tisa moi pinch mo boy wana ba ki solo onkaka ngai na zaki so na tie perruque na moto so na ke tournage ya Belvi Rosie ani perruque longa perruque na lingo liboma ngi mtapesa na courage na kata suki ozaka na lock wana parce que les ratalenga na kata suki asepeli na ngabi na Rosie na bengo na tournage ya tourner na chaka perruque abi na longo lango o perception identité mobe quand le mto hotel temna obina mo yibi pena shege penza abi yo pena na za posa nango mais les abenga na tuninga bitena tourner perruque na boy na sana na perruque na o kata ngabi na police suki nyos osomon c'est normal pourquoi SB batebe bazo envie yango muta ko sauter tout le monde a joué à l'obaka il faut na jouer na SB parce que na moto nango parce que batu presque pe batu musu de ba jouer na Belvi TV déjà ba jouer pas Belvi mais pas ici là batu na ngité so tel il y a un système de se batakala azong sa batakala mais mutu to ba ngasi ba pesinga tableau mona SB ça makam biso tondo bango asi Belvi bengi biso pene ça makam les si là ama Nicole pe e bakata ba couleur e bakata officiel ezoya et singa pe tournage mutune so koma pe asina jouer pe na ne pa e bakata isanga bien siko yo boya makamo siko ndinga sali bon esil même so benga ete elle connaît sur obimisi mabeti on peut sa moto mo be na leki na e et ça bien te leki na so ndende konae parce que tento kende yo koma o nini boite ndeko nae
ozomona yo ozoseka ozolinga omemisanga ngambo ongomemisanga ngambo Gaboni baza bandeko ozomona esa bien te bino soki bomona yango grave so moto abengi yaya abengi leki yango moni makambo ezokoma non eza ke yo moto alinga te ndesi nga so benga yaya na osepe ya makasi nga nde naza nakokisi 35 ans. Ok. C'est yo za mokolo Karine. Karine Yamado. Ya za âge ni. Abi aza 32 ans. Problème te. Donc combien on paye yaya aîné. Problème te esa ngoki bien. Desi Karine ndenga za bonga ya Rosie no ya mbongo kitoko leki na nga. Ki osomera mega. Wani no kotinda. Na kotinda te faut la paye baton kotinda te. Desi mutu aza na 30 ans, desi baby ke sombela mega. Ate. Funa lobana nzambe na fena soma mega na ngoki soma. Yo nani okay wapi? Osuka kwa pardon, c'était petit langai. Ozomona ke mutu avandi na inga na tinda yi. Ya respecter. Moi kuda des fois na ndako pe bongo tinda mutu otala etana ndinga vande na tinda yi. Mo pe mbali na ngapi na mona ngo anga tinda pe amso Rosie. Papa loba kaka batinda pesa na question de là. Respect pesa réciproque te. Kasiti. Ya te question so balanga to ngana yoka oloba ngo te. Faut moi s'il te plaît musumbu o s'il te plaît chérie, c'est langue loko o senga yo. Et ça te c'est langue nali te. Voilà, Rosine Muchopi te comme sur la souka bambote na ona ba dédicace. Oui, bambote na ngai. Na ebisi na ba abonné na ngai émission o soki CP Sibinote. Maloba na ngai misu na lobby et CP Sibinote. Bolimbi singai. Pour mikolo to senga vraiment bolimbi si ta kandi na sele chaîne na bo désabonner. Te bon s'abonner kuto. Bo s'abonner et puis bata malambo sombela Rosie matériel, caméra, machine, ba micro. Bolingara ye era sali chaîne bo soutenir ye. Soutenir ngai. Et ça combien ba poto kuna na Kinshasa pesa ngo so zata na $600. To $700 euros appelle caméra na machine ata déjà za utiliser mais vous appelle en bon état. Les amis de Rosine Muchopi bolingaka o ache 20 o ache 20 ache 20 10 bukangise le botindelier bosela nga pe groupe wa WhatsApp pe atana na mukie mais de bosela pe bandeko na biso. Oui ba couple des ba famille bote ezali bo les amis de Rosine Muchopi bo soutenir ya Jordan au moins ba page na bango et la mama kasi ndeti ba page ba Belle Vie TV ba page ba Dinana ba page ba SB ba Sila Bisal officiel na page Facebook so na ke lien na tia po ba boni ba zo refuser ngo pourquoi bo sa nga boy ndon ba sa nga ba tuni on so ba lingi te bo tala ra ba ndesi nga Rosie bolinga nga mingi pourquoi bo refuser lien na ngai so na ebite so ezaka ba ndeko na biso to ba abonné na bango ba famille bota to ba kuku so na tie lien bo tala ngo bo partager linga ibo s'abonner nga so bo s'abonner so na kotise eloko mba moko ye pa na bino mona otindela bino so lien te to sala bon po ba abonner ba bakisama bo ye ba pena ke na sali penje eloko bo za gentil ko ba kuku nazolela famille bota nazolela dina na kuto sola na poto abina nga soka ye aotanga na film vraiment bandeko nyonso bolinga Rosie chaîne nga ngwana Rosine Muchopi officiel ye bientôt là non linga na banda sko bagagi na banda ngo bozo eloko mo na obeta na ebite yindi ça fait car bo c'est non mais ça secret na obeta longo na beta ke on lobby le to zeki babi na ngai Rosie o luka guerre ngabi na yini no to sala ngo vraiment bozo bagagi na bino bo c'est pela non malembe kaka nzamba osunga vraiment biso na pesi mbote na ngai na ba producteur na nga ba manager na nga ba soutenir Rosie o ba encourager nga Rosie ça la chaîne ça la mata ba tanga mo liste pour ba wi ke lobby pe et ça bien Caron Okito na Sharon Okito baza bongo na association na bango ba pe na local société na bango décoration Caron Okito na Sharon Okito ba lambela rapé ba service créateur service créateur service traiteur voilà traiteur ba lambela rabatu ba décoraka ba sala pe ba gâteau ba anniversaire bazawana na bosanité papa Anissé Ndombasi depuis Paris na bosanité maman Adia Ndombasi champagne Bienga depuis Paris na pesi Fifi Alanga bambote Yoyu Manzambi motema maestro maemo na Canada na Toronto na pesi Beldine Sengo ya Franki Ikongo na pesi Carmel Dinganga
napesi Violette Dinganga kana Sikre, napesi Titi Kambulu na kati ya Zurich, nabosani te mama Bella nanga napesi o bambote des prix suisse, napesi ba nyonso balinga Rosie. Numéro na ngai téléphone eza plus 243 98 95 542 plus 243 98 95 542. Nabosani te papa Anaclé Kodia les silences d'or, motema ya maman Lontine Kodia des prix Paris. Vraiment merci. Merci Rosine Mouchopi, ça n'est fini pour aujourd'hui, très chers amis internautes. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis de l'UA à la fin de cette émission. C'était là le vôtre, Barizi Baza. Continuez de nous suivre sur Exemple Télévision. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous aussi sur la chaîne La Patronne. Aussi, abonnez-vous encore, pardon, sur La Promesse Officielle TV. Et aussi, là, très bien. Gros bisous à tout le monde. Portez-vous bien. Et bonne suite des programmes sur nos antennes. Jonathan Gana, je t'aime énormément. Tu le sais, mon ami. Merci aussi à tous mes amis. Clavier de Dallas, Marco les designers. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Bye bye. Vamos embora. Vamos embora. Pangilomba kwansalie. Yanti tena ebima kenwoso. Epangiambe. Ufufamo. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme ya sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.